na kati ya lifelo. Omoni puisque tout pasteur oyo azosala la pratique yeba kaza pasteur okitiste. Omoni oyo eratake zwa mwana na mutu chance oyebelo koni ne nzamba créer. Yango moni papa Chic Bible lobi toutes circonstances il faut komisa nzambe. Or que nzambe nde mutabande ko sala ndengwana po congélateur wana et ko sauver vie ya moto moko na kati ndaku na nga yanga pe na bana. Vie ozo mona lisasi bimaki et toboli vitre et koti na congélateur et on va na kati ya bidon. Koti na bidon ya mai et freiner yango soki lekaki mezui mwana lala na kiti na mutu. OK. Telema na telemi na kiti wana mwana ya remplacer na kiti ya divan wana alali. Or que bato wana esi bayaki bazo file. Banga na longwe mwana ya alali bango bakanisi kengani alali na divan wana. Baye ba pointer munduki na poto babandi kobeta babali. Selon voisin moko ya pembeni abitango ba beti ya liboso. Muninga na lobi ezuite calculer bien. Yango na salon pour ba bongisa cuisine balo ya tout doit mwana esika lalaki nde ye kozwa na congélateur oyo. Donc nzamba préparaki congélateur oyo ezala po ebikisa molimo ya motu moko. Tango oyo ekoti siko na congélateur yebna na direction ya motu ya mwana. Ekoti na congélateur ekoti na kati ya bidon nde siko esovaki mwana kake sikanga na longwa ke chance mwana lala kiboye. Donc tonga na longwe da 3 minutes à 5 minutes. Nde ba beti babali wana tangu ba beti ndengo wana to mwana ningana ki moko alobi ezuye to longwa. Et mama moko ya quartier na ba jeune mo ba ngeba ba beti mama wana lisasi na mupende ndenga zana hôpital général ya mama emo. Même bango na ebisa yo ba pasteur rebelle wana pesa bango ba kisi mingi bazal mosusu azalaki na azwa dans la toilette ta chambre de visite na abenda ta chambre de visite na kata chambre mo problème mutakota kate soka azana séminaire to campagne akoti ayebisi bato akoti mabondeli. Moi c'est bien côté mabonde mais yana kata chambre wana lia afungola kadalwa amela kamai wana lia kana ba kusuana tango akobima omoni séminaire plein. En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de système vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili pour Bino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda toujours construit pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église toujours tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là, apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal avant d'être pour apôtre.
bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venu interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotia mbongo na yo totongela bana na esika nzamba kozanga te kopambola la génération future na yo parce que atikala na ninga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tia maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopambola. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Oza ebele bokota la biso mokili mobimba mbote na bino. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na batu nyonso basepelaka kotala émission oyo Plus de Stars. Bandeko babolingo lelo to ye lisusu pour na ko informer bino. Yambo na bande émission mokola lelo, je tiens à remercier notre sponsor. C'est lui le sponsor de cette émission. Yende a sponsorisé après Sarabiso Mbongo, après Sarabiso succès, après Sarabiso santé, après Sarabiso Makasoyo pour te recevoir dans émission comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Yende sponsor officiel, il y a émission Oyo Plus de Stars. Je tiens à dire un grand merci na maman Sheila Mwanda, orphelinat Sheila Mwanda depuis Kinshasa précisément ici dans notre pays. Oyo lelo maman Sheila Mwanda Zumbongo a en place pour batonga bana bitike sika rola la paix ya rolila. Maman Sheila Mwanda nzaba pambola yo ainsi qu'à votre mari pasteur Stanley. Je tiens à dire un grand merci na ba héros dans l'ombre ba ko réaliser émission oyo na moni bongo Denis Monsolo Elias Sinanduku bango bazali bongo na région finale. Na moni bongo ya 98 ya bazali na biso elongo pour na professionnalisme ya émission impuissant qui toko. Nzambe apambola bino na musala oboko sala po ete bato basepela biso na bandako. Na ye lelo koyamba moko basali na Nzambe papa Vasco bobenga biso ebele akenda wapi akoma wapi lelo to yei. Mais ce qui fait mal dans notre pays na ko beta c'était. Comment expliquer na mboka na biso République démocratique du Congo moto moko soi-disant ba soldat bandoki banguna oyo bakoboma bato oh non to mona makambo koleka na este balingi babomela biso évangéliste Vasco. Qu'est-ce qui s'est passé mosala Nzambe avandi na ndako na ye babeti babal oyo lingaki toyoka lisango ke mosala Nzambe évangéliste Vasco akufi. Il y a des vidéos, vous allez voir. Mais avant de faire voir des vidéos, je vais dire bonjour na invité dans mon lelo. Papa Vasco, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chic. Voilà, tout ça c'est ngoro yambayo na mokola lelo, soko kansona lo sambo poto kutana mudindo ya émission lelo. Nzamba lola topesio merci po tozali nzambe na bolingo, nzambe na bikamwa, nzambo leki likola ba nzambe nyonso. Papa ezalaki volonté na biso te kasi bolingo na yo olobaki mukola lelo toleka na kosangana na mwana na yo Chiki po toleka na kosala émission oyo. Tika ete émission oyo to banda na yo elongo lokola alpha to suksana lokola omega. Oyo nyonso ezali ya yo te abokonza molili to bebisi pe to bengani yango bisika bikauki na kombo na Yesu Kristo. Na sengi nguya molimo mosanto na yo azala na biso ko banda lelo kino seko na seko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Na banzi émission mokola lelo ezali bongo kitoko pe ekoleka malamu mingi. Mais moto na Nzambe. Nani alingi abomela biso yo? Papa Chic. Omoni diable azape na évangéliste na ye. Nzambe pe ana évangéliste na ye. Omoni Nzambe ndatindaki ngai ndenge alobi na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 16. Alobi na pontele makende kende koyebisa bato bolamo na nga Nzambe na sali kati na yo. Voilà. Elanga na ngeza munene me basali na nga baza mokie kende kolukela ngai bana na nga batonda na kati elanga na ngai. Donc eza Nzambe nenga lobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 kende kofungola bana na nga miso ba o baza na boumbu longola bango na boumbu ba o baza na prison bimisa bango na prison musala o tozo sala tosala kayango pona koluka lokumu te
neti ngai boye lokumu na nga nyonso napesa yango na Yesu Kristo nga na kita Yesu amata po na kati ya Congo na biso to Afrique centrale soki ezalaki na bakatcher oyo basalaki succès ebele pe bayebanaki donc parmi les 5 premiers soki naza deuxième te na kozala troisième puisque nasalaki succès mingi na mokili nazwaki oyo nyonso nakoki kozwa me namonaki yango eza litomba te Yesu Kristo mokolo pema abengaki nga na condition abengelaki nga bana nzambe balanda yango alongola nga na kati ya koma oyo esi nakufaki mpo bakotisa nga na morgue ayaki kozongisa nga na vie alobaki na nga liloba moko oyo ti sikoyo ezobangisa nga te ata makambo oyo nakutani nango alobaki na nga na tie maloba kati na yo kende koyebisa bato esika nyonso kokoma nga na kozala esika nyonso kozala nga Yesu Kristo na kozala yebisa bango koya na nga Yesu Kristo komi pembeni babongola mitema na bango po bazwa bolimbisi ya masumu ozomona tangu bato deja bazokende kosambela me bazokutana na basali ya nzambe mosusu bakomi kotekela bango balobiko na bamai balobiko na ba huile balobiko na bamungwa balobiko na basikre na balobiko na babougie wana eza nzambe te eza magie ntango tozoya kodenonse biloko wana yebake na monde ya ténèbre satana oyo aza mokonzi na bango bakolinga te donc baluki biso na ndenge ya molili bazwi biso te c'est parce que tozotambola toujours na se na makolo na nzambe po papa sheki mpona kotambola na se na makolo na nzambe eza kaka na nzela moko nalobi te ke nga naza sembo po ete moko te aza sembo bobele Yesu Kristo me na place ya komikotisa na masumu nakimaka masumu po papa sheki eza na bamasumu mosusu bato banegligeaka bamonaka ngo masumu kwa mikia o natika mosusu ekobo natika masanga natika muibi me babiloko moko ya mike nde diable azolaka ngo mutu kanda koyimayima ozo comprendre babiloko ya mike ozomona ngo eza nango pamba diable azola me biloko wana nyonso nga nayebi yango puisque pendant 24 ans na yebi ndenge diable akangaka via moto ndenge diable abebisaka via moto ndenge diable amvutaka moto ndenge atindelaka distraction nga babiloko wana nyonso na yebi po diable utilisaki nga nango ozo comprendre po nakanga bavia bato mpe nabebisa bavia bato lelo nayambi Yesu Kristo alongoli nga na libulu ya ténèbre aye na nga na lumière aza koutilize nga mpo na kolongola bato na bowumbu baoyo baza na prison kobimisa bango na prison baoyo vie na bango ebeba ebonga ba o ekanga mefungwama ozomona nde Yesu Kristo utilize nga alors po diable azwanga na nzela masumu akokozwanga te puisque nalobaka soki mutu akwesami na 1 seconde 2 secondes fois se repentir puisque lisumu nde mutu ekaboli moto na nzambe ozomona repentance de moto ezongisi bolingo ya moto na nzambe donc soko oza mokristo ndimela Yesu Kristo ozotambola na vie ya sanctification yebaka ta ténèbre aluki yo akozwa yo te donc lokola ngai natambolaka na vie ya sanctification na place lisumu ekomi na mikotisa na kimaka nzambe akotika nga te fa protéger nga donc ndenge toza kodénoncer ebele ya bato surtout o bazali ba pasteur ya bokiltiste bazo sepela nango te na ba pratique o bazo kosela nango bana na nzambe po ba gagner ba vie ebele oyebi keza na ba pasteur ebele pe ba prophète ba évangéliste ebele bali pona kokotsa bana na nzambe lifelo mais nzambe pe lokwa nzambe na bomoi atindi pe ba évangéliste ne ba pasteur ne ya solo pona kobimisa bana na nzambe na kati ya lifelo omoni puisque tout pasteur oyo azosalela pratique yebaka aza pasteur okitiste na ye apona kosala bapublicité bato te mpona otanga bakombo ya bato te mponga natanga kombo ya bato te kaka kombo ya Yesu Kristo puisque pendant 24 ans nasali publicité na nga moko nazalaki na succès mingi nazalaki na mbongo chaque mois ezali na bato oyo baza na bamagasin baza na badépôt baza na basociété baa na misala ndenge na ndenge bazwa kotikela nga badime puisque nazalaki maître na bango nazosimba bango lelo na ye kati na Yesu Kristo nazwa nyonso wana na kabango na Yesu Kristo publicité na nga ezalaka kombo na Yesu Kristo ponga na kita
Yesu Kristo atombwama na tiene preuve na binanga. Mais siko ba pasteur oyo bosela ba pratique kotekela bana na nzambe ba ma huile d'olive. Ko bazana nguya nzambe te kotekela bana na nzambe ba mai. Ozolanda ko yamba bana na nzambe po yamba na ba jeton. Kotekela bana na nzambe ba biloko ndenge na ndeko bimisa bango ba biloko na banzoto. Tangu tozo dénoncer ba pratique wana ya mabe. Comex na bango obosa na musala nzambe zo kufa. Voilà. Baluki biso na molili bakuti barrière makila na Yesu Kristo. Balobi baluka biso na nzoto. Yango molili na eko présenter bana na nzambe puisque na utaki déjà naza quand même moto na tsaki déjà plainte pe na oke kutana na bakonzi mosusu na kende kota plainte quand même na lakisa bango makambo oyo ezoleka ya insécurité na leka na kolakisa bango oyo ezali masasi oyo ezali masasi baye ko betanga bana na nzambo otela bango pe image puisque bamona oyo moni ezali masasi o ba ko betanga balle originale bande oyo ce sont des balles originales oyo ekotaki na kati ya bidon moni oyo erataki ezwa mwana na mutu chance oyebi eloko nini nzambe acréé yango moni papa Chike Bible lobi tout circonstance il faut komisa nzambe tangu tozoluka kotia couleur na kati ya ndako babimisi biloko na cuisine po babande couleur na ba chambre baoya kokita babimisi biloko na cuisine babimisi congélateur na cuisine eye wana basilisa déjà musala po bazongisa congélateur wana na cuisine koma bolembu ata na lobi na bana congélateur oye longwa ekende na cuisine okomona bolembu congélateur wana etikala nango wana or ke nzambe nde mutabande kosala ndenge wana po congélateur wana ekosauve vie ya moto moko na kati ya ndako na ngai yanga pe na bana donc congélateur wana na nzela na nzambe ndenge asalaki bima wana esauve vie ozomona lisasi ebimaki etoboli vitre ekoti na congélateur ekoti na bidon ya mai efrene yango soki elekaki mezwi mwana alala ye na kiti na mutu donc kiti wana ngamu na vandaki omoni na bimaki retour na nga na yeba 21h30 wana na bandi na kiti mwa moke na sololi na ndeko moko mama bibi Ishingo mbote bele siko zali na sololi na ye tangu siko na lobi nakota na chambre na kende ko chanze ko telema na telemi na kiti wana mwana ya remplacer na kiti ya divan wana alali orke bato wana esi bayaki bazo file potonga na komi na ebisi courant ezaki te molili na quartier na lobi bo pelisa go ba pelisi groupe ndako lokola eza vitre na liboso boye nde to pelisa groupe minde peli libanda molili siko biso na kati ya ndako to bako tozomonana me bato baza libanda to omona bango lisusu te omoni nde sikoyo bavizaki nga kolongwa nga na longwe mwana ya lali bango bakanisi kengane na lali na divan wana baye bapointe munduki na poto babandi kobeta babali selon voisin moko ya pembeni ababitango babeti ya liboso muninga na lobi ezuite calculer bien babeti ya mibale tonsko ya mibale wana ekoti na yango na maboko bana nzambe bamona onde o ebimi na kati ya bidon mais misusu toluka wana na kati ya ndako na lemonani tozomona tangu o ekoti siko na congélateur yebna na direction ya mutu ya mwana ekoti na congélateur ekoti na kati ya bidon nde siko esovaki mwana kake sikanga na longwa ke chance mwana lala kiboye et puis mwana za mwana moke ya 12 ans ya mobali soki ezalaki nga nde na vandaki boye tai na nge linga oleka déjà congélateur boye na moto do elinga ekozwa nga na moto donc tonga na longwe da 3 minutes à 5 minutes nde babeti babali wana tangu babeti ndengo wana to mwana ninganaki moko alobi ezwi etolongwa babandi kolongwa ndo beta likolo nde mama moko ya quartier na ba jeune mo bange babeti mama wana lisasi na mupende ndenga zana hôpital général ya mama yemo mais jusqu'à maintenant papa Chike
tozali na siat na biso ya pembeni batikali koya te tobandi kobenga bango banda butu siati wana eya te siati wana eya te barelation mosusu na bandeko mosusu ya basoda nde mutu babandi koya na nde service ya ANR eyaki koya lobi na pokwa basali baketi mais la police na la police mibale to nango pembeni iba ya basosiati bayete siati na bango o pe to nango pembeni même beau-frère nanga moko ya soda abengi bango o awa to aka na policier moko moeto ye te mais na tongo etani po baya bayate donc nakolobaka kaboye nganzambe nda tindinga alobi na acte des apôtres alobi na Paul obi kovanda niete donc ti lelo nzamba obotsa kaka ba Paul asika ozomona nzamba alobi na nga kovanda niete donc il faut na dénoncer ba pasteur oyo bazobima na libanda ya makomi ya nzambe oyo bazomema bana na nzambe na lifelo donc omoni olukinga na ndenga kindoki ozwinga te bolukinga na ndenga ba magie bozwinga te na voie normale boye place na vanda ki na déplacer da 3 minutes moi na remplacer wana boye kanisi mwana nga bobeti mezwi nango pe mwana te nzambe atike congélateur ezala wana po congélateur ya masasi wana donc soki omoni ngai ndenge nazo dénoncer omoni ndenge nazo dénoncer wana omoni ke etouché yo omoni ke za mabe moko bongola mutema soko omoni ke mwa bongola mutema to omoni okome manga na justice manga na justice pundanga nakoya tokosamba pusenga na osa musala nzambe pona kotsa bana na nzambe lola po nzamba lobi na biso boke na mokili mbabo sakola sango malamu ya vérité sango malamu ba pratique to tozomona ya ba mafuta o tozomona ya ba secret tozomona ya kobimisa batu na biloko na banzoto o tozomona ya kotekela batu ba mai o tozomona po mosali ya nzamba ya mba moto fo jeton ya $50 $30 $20 yango te yango sango malamu te Yesu alobi na pesi bino yo pele bino pe bopesa yo pele mais mutu asalaka nzambe moko yebi ndenge nini atindaka batu po balesa ye est-ce que yebi nini livraison ya liboso oyebi banda wapi banda na DHL te oyebi banda wapi livraison ya liboso e bandi epa ya nzambe na Elina Corbeau ozomona Eli aza na désert na basi ngombelo kwa kolie ezate nzamba tindeli e korbo e kotikele mapa na mbisi ozomona nzambe wana salela Eli tilo aza na bomoy akosela pe ba pasteur wana o ba osimba ba kisi pona otekela batu ba wili pona otekela batu ba ji pona otekela batu ba biloko songolo ozomona soso tozo dénoncer mais l'homme de Dieu mutuna moko ye lelo yo zali vous allez ex-catcheur, féticheur, qui simbi, au pesa bakisi, vous allez mouto yo peut-être, ça la pesa batmamouya ou sakanate, le lo ba se retrouver ba kombatika li yo bimi. Est-ce que vous avez un compte à rendre na mouto mo son pakala? Est-ce que ba pasteur rebelle tant vous avez féticheur, catcheur, qui simbi o yebani mokili mobimba? Il y a des choses où peut-être ça là na habité. Est-ce que na nengo yeba vous avez un compte à rendre et pas ya batmo son pakala? Ok, papa Chike, nasali na kati banda 24 ans. Nasali na kati banda 24 ans. Pokta lupangu na ngai ya ndako na nge banda ola la pwelele. Natikala komona mutu atikala kokota te. Nazala pe na garde te. Pozara ndoki to yebi. Na bwaka pe bambongo na balabala mutu olokota zala te. Yesu Kristo abenga na 2017. Ba pasteur ya nzambe malamu pasteur Chibin papa nangai Rego Aidini Abala ba ya kosambela na lopango nanga to mona pe ne ba biloko ezika yango moko wana ba image otela ba image ezali to moni ba certaine tawana na kotaka mabondeli na leka pe be mission te banda 2017 na eko banda makambo be mission ba 2020 puisque na lekaka na 2018 na chaîne moko boye mais ba longola kango pona ba vérité et na vanda kananga na eko banda be mission na 2020 na tikala komona eloko moko mabete puis te bible lobi na biso na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nzamba lobi mutu oya yambi Yesu Kristo ko mutu asika makambo nyonso kala esili
nga nazali kopesa bato bakisi même bango nayebi so yo pasteur rebele wana pesa bango bakisi mingi bazal mosusu azalaki na azwa dans la toilette atia chambre de visite na abenda tio atia chambre de visite na kati ya chambre mo problème utakotaka te soki aza na séminaire to campagne akoti ayebisi bato akoti mabondeli mwasi ebi akoti mabondeli me ya na kati ya chambre wana alia afungolaka dale wana amelaka mai wana aliaka na bapusu wana ntango akobima omoni séminaire plein campagne bon babengami basali na nzambe yesu alobi yango meme na Matthieu alobi ebele bakoloba Seigneur tosala ba miracle na kombo na yo tosalelaki yo na koloba na yebi bango te wana yesu aza nzambe alobi yango clair boye ozomona papa Chic alobi yango clair yango tozoloba oyo ayebi twana likambo justice eza pwelele ake na justice ya pona moto nyonso tokokende mais soko tie liki ake olukinga na butu na ba réunion bosalaka chaque butu ya vendredi na monde à ténèbres po boluka molimo nanga na bomba na makila na Yesu Kristo boye lisu boluka physiquement boye makila na Yesu Kristo ezobombaka partout même spirituellement même physiquement preuve yango 6 balles o ba beti boye na déplacement nanga ya pas moins de 3 minutes mais moi na remplacer place wana yebisanga ntibal nene moi na zaki nango oyo maduswa masasio bato bamona na ba image etoboli ba vitro antibal nini mwana zaki nango lisasi ya tout grand nzamba obenda ngo na congélateur hotel dusu yango me dévier comme na congélateur ndenge nini donc c'est que nzambe wana zana bomo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames messieurs, total la image oyo total lo lenge nini ba côté la l'homme de Dieu évangéliste Basco parce que makambo balabaka TV za radio te il y a des images oyo la sake ba côté la ki na ndako total et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bozomona masasi oyo bozomona masasi oyo baye kobeta nga na 22h ndako na nga ndenge bozomona eza ya vitre ngai navandaki na kiti oyo nabimaki naye navai na kiti oyo ok bazofilenga mwana ye avandi awa bakanisi nga nde na ye navandi awa ndomoni babeti première balle bakalikile bozomona première balle babeti lidusu yango oyo bamoni barate baye babeti deuxième balle awa deuxième balle bomona lidusu babeti bendango ntango bamoni mwana susu moki atelemi awa mpo na bango bakanisi neti ezwi mwana ale bakomi kokima kobeta masasi sikoyo likolo donc tobengi la police eya la police ti sikoyo bazoya te kosala constant bazoya te bandalobi na bututo bandobenga bango ti sikoyo bepreuve ya masasi bepreuve ya masasi oyo babeti yango oyo puiske courant ezalaki te totiaki groupe nde topelisaki groupe lobi quartier ezalaki molili éclairage wana ezomonisa biso na kati ya ndako alors éclairage wana emonisa biso nde bakalikilaki babetanga masasi nayebi te ndenge toza kodenonse misala bokiltiste na bachaîne internet todenonse misala ya satana baluki baoluka biso na molili bazokoka biso te mpo yesu kristo abomba biso siko ekomi physiquement botala babali babeti nga lobi na butu nzambe aza monene ezwi nga te ezwi mpe mwana te oyo pele elingi ekozwa mwana place alalaki yango oyo mais chance congélateur oyo bozomona tobimisaki yango na salon mpo babongisa cuisine balo ya tout droit mwana esika alalaki nde ye kozwa na congélateur oyo donc nzambe apreparaki congélateur oyo ezala mpo ebikisa molimo ya motu moko evabima na salon awa mpo ebikisa molimo ya motu moko
mais tozozela l'état na biso ti sikoyo bazoya te. Donc l'état bazoya na bango te ti sikoyo quartier za alerté bolanda ndeko na biso ya mobali maloba azoloba. Mboka oyo toyebi te soki lelo oyo ezalaka ke nzambe oyo ya papa pasteur Daniel abolelaka te mbeye oyo toyoki deya basango mosusu mais eza eloko moko boye l'état ifo alandela makambo oyo. La police te bandi kobenga yango depuis kaka 23h jusqu'à sikoyo na ntongo awo ata moko te ya kiti mpo ya kosala constat yango esengeli kaka keno toluka moyen surtout mpena ke bakonzi bazwela biso solution surtout ya bana oyo bazosala mobulu na mboka oyo fo kaka l'état ebandi kolandela mpo na bango. Alors tokosenga kaka keno nzambe asunga biso po batinda mpena bakonzi moko mpena baza mpena compétent po babandi kosunga biso na mabele awo po en tout cas moyen eza te désordre bimasasi donc ezalaki somo donc yango wana kaka kata na pekisa bando pamelanga Rwanda na bano bazobetaka babala ozomona bana na nzambe awa toza na ndenga libanda lokwa vitre eza ble ozomona lidusu place etoboli place etoboli petit peu azalaki na mesa wana oyo mama wana oyo ekotisaki abatali ya mesa ata position ya moto abima bato wana bazokotisa bango bino nde bozalaki vers 20h moni soleil moko alimia aye a na salon ayebisi ba na salon bokanga alonge wana aye a mosusu abi bokanga je te poser question ana 20h boti na biso tokanga bongo biso bato bamesa binenge so bokanga toye mosala alonge wana ke na maison oyo ayebiso bape bokanga bino nyonso moto babokanga bino alobi nini bokanga avant 22h biso toye mosala oposenga bakestion mpona avant 22h donc confirmer na ya opération oui azaki ye moko na ye moko kapeni na arme nde bango bakangi muti kuna mpe bakangisa bango bakangi biso nyonso tokangi boyebi ete ayeka bongo oyebi tata ayeka ye moko nde akiti bosa omaka ta la police te te biso na toyebi kaka soda na tashe ta toyebi kaka aye mosala kaka nde alobi aye mosala fa desala bon ça le cas de kata bato ba civil Voilà, de retour, mesdames, messieurs. Nga lo ba mboko yo, mosala nzambe basimbaka te. Simba na yo nyonso, mais quand vous voulez toucher à l'homme de Dieu, moteur au sa mosala nzambe na bo solo tala. Boko kaete. Alors totika mabe, botika na kindogi na bino, yasa bimi na ye. Botika ye s'il vous plaît. Ako dénoncer bino parce que bolingo tika mabe te. L'homme de Dieu, ba disposition ni ozui le loyo komona parce que vie nous a en danger. Ma ça si aussi bal to mina maboko simbio yo. Oyo, ça c'est quel pays? Comment expliquer na mboka mobimba oh babal, il y a des babal ba jouer, ce sont des balles babal réelles. Oyo mutu azo risquer vie na ye. Ce sont des balles réelles ici que vous êtes en train de voir. Mais comment expliquer dans ce pays ici bah quand on mutu nandako, mutu se plaindre à que na société, il y a personne qui réagit pour arrêter ces malfaiteurs ou bien bah criminels wana. Nako senga na mokonza mboka, nako senga na bakonzi pour me kambe ko blande la problème ona tina musindo.
Parce que l'homme de Dieu, yo, abiki 6 milimo boni. Lelo nzambe a joué na bosoto, a commissionné Moussa na nzambe. Bato bele barobika. A osa la témoignage, a ko dénoncer, bato ma mystère, bato soloko, bato soloka, bato nyonso, a ko dénoncer. Ngana ko senga justice et salama. Et madame Mouté na mboko yo. Moi je suis contre ça, mesdames, messieurs. Talamboka mobima. Plus de 6 balles, 7 balles. Et ben, si na monda de l'homme de Dieu. Bon, moni ba vidéo. C'est qui n'est pas anormal. Toi na SCD ya mboka te, toi na SCT, mais toi na Kinshasa, na ville. Oh, yo makamwe ko salama. Soit disant, bah, tout le monde va t'amener minduki, bah, bête pe, bah, roboma pe, bah, qu'il sans suite. Et tu n'as pas bon. C'est qui est grave. T'es Congolais, tout le monde. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Dans un studio, moi, maloba souke za nini. Parce que bah, konzi, bah, tali pe, bah, yoki, makamwe ko salama. Ok, suka ya linde Yesu Kristo yende azana liloba na biso ya suka eloko na koloba na bangaka oya bomaka molimo me oya bomaka nzoto te. Amen. Puisque yende azali nzambe azali na ngai. Ya lobi na biso na mukanda na Marc chapitre 8 verset 35. Moto akoluka kobikisa bomoi na ye akobungisa yango. Mais oyo akobungisa bomoi ne po na Yesu Kristo pe po na évangile ye wana kozwa ngo lisusu. Lokwa nga na bungisi bomoi na nga po na évangile. Yango moni Yesu Kristo apesi nga ngo lisusu puisque nakotaki ndako da 5 minutes. Na molili wana baoke kokalenga pe na nzela babeti masasi. Mais nzambe abungi bango bazaki na programme na bango, mais na kati ya programme na bango nzambe ataki pe programme na ye. Yango moni asali lelo likambo ezala témoignage. Babetinga masasi, babetina mwana me ezui bisote toujours toza na bomoi. Atakutu letango ayete, mais Yesu Kristo ayaki azaki na biso elongo po yende mobateli malamu. Ba osala babiloko oyo babongola motema. Babongola motema soki baza ba pasteur batika na bango kote ya kombo Yesu Kristo basa na bango bonganga po mutapesa kambongo kolekeza nzambe me bonganga muso banda ko bimisa ngo meme na monoko ozomona muso bimisa meme na monoko me vi mukuse okukufa toko bela liboma et puis danger place nango ezapi ezana lifelo ke babombama na bonganga na katanda kwa nzambe po bamema bana na nzambe bele na lifelo po ete diable alingi kokufa ye moko te alingi kokufa na batebele loto akika ko dénoncer lobi toko ya ko sala mission bobanga na bino te donc lobi na ko vandela bino kimia pongane na ndo pe sa bino bakisi wana lelo nga penzamba utiliser nga na dénoncer mabe wana lobi na ko sala émission na ko bimisa lisusu ba secret na bino bien et toucher yo na butu lokola na réunion bokokite na moyi botindi na moyi botindi ba soda baya ko betanga masasi boye yebake turoyo lokwa bino boyeba na nga na ebe na nga na Yesu Kristo na ko bimisa bino biebe bobo ke funda na justice. Merci beaucoup. Bana na nzambe nzamba pambola bino tozozela pe conseil na bino na mabondeli na bino. Numéro na nga téléphone ya li 081 43 30 475 donc 081 43 30 475. Olingi pe kolanda biso beti DVM Daniel TV. Mama Thérèse Bambote Belé, Mama Doris Bambote Belé, Frère Pati Bambote Ebele. Donc nzamba zana bino bo continuer mabondeli boko bobondela pona biso ndenge biso to bondela pona bino bino pe boza ba évangéliste Frère Junior boza ba évangéliste Mama Jeto bobondela pona biso biso pe to bondela pona bino nzambe a zalana biso nyonso elongo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Police du Star. Mesdames, messieurs, je tiens à vous signaler que aujourd'hui, c'est le 26 février. Le 26 février, et je pense que d'ici le 30, tout ça a Lualaba, et puis la Lualaba, tout ça a Lubumbashi, Mama Fifi Masuka, Mama Oyo, Mama gouverneur, Oyo Apesi Lualaba. Et bimi pe na bomoto, et bimi pe na sang, et pe valeur, parce que province on était négligé. Grâce à Maman Fifi Masuka, en tout cas, à travailler à l'éloyo. À rapport à qui toque le roi aux États-Unis et qui dans le là-bas.
Maman wana bongisi nzela, maman wana sali apesi vie wana, apesi vie wana et comme vie pe sala, mampe salami kitoko. Na yango maman lobi te papa Chikimuka di sengeli boki tape na lolaba. Maman fifi masuka na pesi mbote sika ozami pe libota bunga. Mutu nyonso lingaka bravo Jésus-Christ alingaka Chikimuka di, alingaka Chebiso télévision, benganga déjà lelo. De so ta l'émission benga papa Chik parce que na kita na lolaba, après lolaba na kena Lubumbashi. Na eto mona na bato nyonso wana ba problème to kozala wana en tout cas ntamba ko sala bolamo poto marmonyo seleka kitoko. Merci beaucoup na ba équipe technique nyonso ya Chebiso télévision. Denis Monsolo, Elias Sinandoko, Namoni Bongo Yano Norwit, Namoni Prophète Eric, Namoni Bongo Thomas Fabien. Tout ça est Sengo. Ensemble, Marmoro de Gagitoko. Ça va pas pour la biso. Jésus-Christ, c'est notre sponsor à Songité. Tokuta na pone émission Sika. Bye bye. Naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus-Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus-Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus-Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais Jésus-Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyoyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. MK au Pacifique Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo.
GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar.